Chaîne YouTube ONG7, Babi ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, ma film est bien, ma gars bien, idée professionnelle, chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi, Balobi, ah on déplace ma Kambouezali. Mbote na balandino surtout il y a chaîne Nabiso ONG7 TV. Merci lisusu ndenge tokutani lisusu awa pona kosolola na bayimboka kopesa bino ba message na makambo oyo ezoleka na kati ya monde na kati ya République démocratique du Congo. Ayebike lelo tokoyambela bino révérend pasteur Emmanuel Tumba au hasard responsable ya Église Assemblée Saint au Congo. Donc, Tokosolana pasteur a pu des détails concernant coronavirus, concernant vaccin. Et puis, il y a Tokoshite na province ya Nord Kivu kuna na Makambwago, Maïsalama Kiwana, tout ça. Tokosololango na pasteur. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne ONG7, partagez les émissions. ONG7. Et ça ONG est pour nous kosunga bano babutami na ba anomalie bano yo bazana ba problème babutama bazana ba difficulté aza baba aza koka ba mama ba papa bazolandanga na minute oyo bobomba bano na banda kote bomela biso bana oyo tozana bango pour ça. Mbote pasteur Emmanuel. Oui, mbote bien aimé kola pambola yo apambola pe ba abonné nyonso ya 7 TV et si nyonso bazali Seigneur asela bango grâce ba continuer ko s'abonner na 7 TV et vous allez malamu mengi. Pasteur toye ko sulula na yo concernant mboka concernant makambo ezolekana na kati ya monde alelo avant to banda na lingi o se présenter ba oyo bazolanda ba yeba bazo sulula na nani azopesa bango message papa malobeza na mboka na yo. Ok, merci. Dans même l'introduction, tout ça compliqué, sauf que tout ça la vérité. Nous ma connaissance, c'est-à-dire la Bible, dans la présentation, nous sommes responsables de l'Église des Saints au Congo. Par rapport aux Écritures, d'abord, il faut que responsable de l'Église et à Jésus-Christ. Parce que comme ami que c'est sur cette pierre que j'ai bâtirai mon église. C'est-à-dire l'église à Jésus. Tout soit qu'à placer il y a Jésus. Dans mon moi le coup mingi, naza responsable, naza visionnaire. Nous sommes que des serviteurs de Jésus. Les responsables, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire à établir biso na corps, naza pasteur na corps. Il y a Christ. Parce que pasteur parce qu'on joue don. Jésus-Christ, il m'a rappelé sur don. Au salle, il y a Christ pour l'édification. Il y a bassin. Des rôles nabiswangwana. Des localement, nous avons travaillé dans Kingasani Yasuka, assemblée des saints. Où ils ont mis dans Kingasani Yasuka, dans adresse. Parce que l'Assemblée de César a mon corps. L'église du Seigneur est à mon corps. Mais localement, apôtre Abi, apôtre Paul, azo komela na église de Dieu où ezalaki na Corinthe. Ezalaka bisope tozali assemblée de saints église de Dieu où ezwami na Kingasani. Localement, nde nazali kosala musala wana comme pasteur, mais naza frère et le cola ba frère nyonso o bazali racheter na grand prix kozala pasteur ezaka kozwangulu o nzamba sebe biso nzamba sebe apesa biso charge ya relier sa libota na ye ya ko édifier libota na ye na nzela ya parole de Dieu. Alors pour na combo sur le bakiango, je suis votre frère Emmanuel Tumba, je suis pasteur parce que le Seigneur a tiré la carte nanga don pastoral pour édifier les saints. Donc, présentation dans l'Angwana. Ok, merci pasteur Emmanuel Tumba.
nazoyoka ozoloba tant ozopesa présentation na yo ozoloba que non malamu kutu babengo frère que pasteur pona nini bongo Parce que hériter le royaume comme des frères, non? Bongo ba pasteur oyo bazalaka babenga bango ba bishop ba apôtre ba nani nyonso to wana ba titre nyonso to wana. C'est-à-dire eza quoi? Kozala apôtre, kozala docteur, kozala évangéliste, kozala prophète. Eza titre honorifique te. Ezali don. Oza apôtre parce que apostolat. Eza Seigneur ati apostolat katinayo. Oza serviteur. Donc nous avons profité comme ça que bato so ba mona kango eza lokumu te. Au contraire ozali serviteur des autres. C'est-à-dire, nous avons racheté le la pasteur. Nous avons racheté comme un frère. Nous avons hérité le royaume comme un frère. Et ça, nous avons combo. Oui, nous avons tout le frère. Lola, et ça, kaka ya pasteur, lola les anang ya frère. Nous avons dit tout à l'heure, j'entrerai dans le ciel comme un frère racheté par le sang précieux. Par wana mutarobo tulanga ngwazate. Maintenant likolo ya kozala frère. Ndenzamba salinga ngolu entre mes frères. Ndabizwa likabo oyo. Likabo ya kobokola ba pate nanga. Ndesko ba benganga pasteur. Osomona donc eza lokumote. Balandi nazana posa bozala na bokebi makasi bolanda révérend pasteur Emmanuel Ntumba très bien parce que alinga panza makambo moko ya kulendisa bana nzambe oyo balandaka ye tout ça pour boyer ba différence entre prophète na pasteur. Papa pasteur différence nini entre pasteur na prophète parce que les autres comme on na ba église mutunyon surtout a commis prophète, maintenant surtout a commis pasteur. Différence nini entre prophète et pasteur? Différence c'est à niveau de la grâce. Bangono sobaza ba ministre de la parole. Na kotanga verset parce que faut dans la culture, il y a kotanga Bible. Dans la culture, il y a kotanga Bible. Nazana Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est que bango nyonso baza ba ministre de Dieu. Différence eza na niveau ya grâce. Un pasteur a la grâce pastorale, maté ya naye soka zali côté ya ezali po abatela. Azali gardien des âmes. Yé azaka na compassion des âmes. Ndenge psaume chapitre 23 lobi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est que un berger azali o azali ko perdre donc au lié ça ba pate. Au lié ça bango ni lelo au lié ça bango bilei ya nzoto te, c'est-à-dire ça bilei ya molimo. Bilei wana ezali po na ko batela. Omoni même na kati ya ndako. So ozolié sa mwana bien te, mwana kokoma mwana balabala, enfant de riz. Bato mingi omoni na nzela bana mingi ba phaseur, c'est parce que bazolié c'est bien te. Ozomona rôle wana ya relier sa bapate yango nde pastoral. Baza pasteur te posa tata 50 ans. Bazo bengo tata pasteur te. Le pastoral c'est la grâce. Hein? Ndenge bato bazalara soko bandi côté ya siko oza évangéliste c'est faux. Cause à l'évangéliste cause à la pasteur ezali don. Ils occupé agité, ils occupé longité, ils occupé nationalité te. Ce qui le Seigneur a bengi yo apesi vocation wana
okozala évangéliste hein mateya na yo parce que évangéliste aza na mateya moko ya lakisaka bato kaka que Jésus Christ est bon. Osomona c'est différent na apôtre akoya kovandisa yo na doctrine. Eza mpe lokola prophète azali koavertir yo po okima la colère à venir. Aza koavertir yo pour ça la choix il y a à venir où est la meilleure autosobenga vie éternelle. Un prophète a ça mon avertissement. Par exemple, Jean-Baptiste Azoloba qui vous a appris de fuir la colère à venir. Il était un prophète. C'est différent na frère ou azana do en prophétie. Ngana bi ke mutuna no ezana na niveau wana. Alors Azoloba prophète le là frère ou monakate, ah prophète da ministre. C'était un enseignant de la parole, n'enge pasteur Azali, n'enge apôtre Azali, n'enge docteur Azali, n'enge évangéliste Azali. Bazali on a pour le perfectionnement des saints. Mais c'est différent na un frère prophète na une sœur prophétesse. Bango bakangaka miso, soki bazana don nzamba la kisabango, ba secret ya mitema ya bato. C'est que soki au monde ka secret ya motema ya moto, aux frères, aux sœurs na église locale et c'est qu'il va encadré par un ministre. Donc aux zatekeneti lelo so moni moi dendoto OK au salis église na bible d'arabongote hein na bible moto aza na mandat ya ko bâtir œuvre c'est un ministre de la parole. Donc un frère oya mona ka bandoto oya mona ka ba vision ya vie à bateau c'est un frère atika na niveau il y a qu'à prophétiser na don pour l'édification des saints. Donc à mettre en exercice donaye pour na bande comme sous. OK. Prophète oyo azo lakisa makambu oyo izana kati ya mitema batu. Donc ye aza appelé na ministère te. Te anaza ministre te c'est un frère. C'est un frère azaka na don kaka ya ko prophétiser kaka. Kasi musali ka yango wana ezala kwa la frère azana don libéralité. Ezala kwa la frère azana don ya foi. Ozomona ezala kola aza kwa Dorcas moni tabita Dorcas yazaki na do miséricorde yako sunga ba veve suka yangwana yaza ministre te vous comprendre aza ako baptisé te donc c'est un frère prophète aza frère lokola ba frère nyonso mais à moins que aza na don spirituel yako prophétiser makambo yo eza yako bomama abimisi yango libanda boye. Donc ministre prophète yazali établi na corps yazo pesa ba avertissement na enseignement pour na église corps ya Christ. Différence ezali frère oyo azana don 1 Corinthiens chapitre 14 c'est mieux totanga yango c'est-à-dire prophète Ephésiens 4 ministres. Prophète il y a 1 Corinthiens chapitre 12 à sa frère. Différence en wana. Wana zana don spirituel. Mais prophète il y a Ephésiens chapitre 4 verset 11 c'est un ministre de la parole. Différence en wana. Dans ce comme la Timothée Makambo ça Paul. Et l'Obama déjà kala il y aura des temps difficiles mais bah temps difficiles on est dans la dernière jour. On est comment vivre les lots. Kasi yango. Mais dans vivre temps, on moni couronné tomboami. Ba tu vas perdre ba emploi. To ko la ta ba cash nezo ko étouffer biso. Na église, ba kanga ba église to vivre qui ba temps difficile. Ba monsieur ba diviser ba salaire na bango. Ce sont des temps difficiles. Biso ko na Afrique, ça va. Mais na Europe, na États-Unis, na Asie, et ça plus pire. Vous avez senti que le monde continue à temps difficile. Les accompagnants me bodé. Dans le but que ça prophétie biblique. Et allaient qu'on marquait temps que tu comme dans le dernier jour. C'est comme moi dans Nzambe nyonso atika la kate à se préparer, à se sanctifier davantage. Attendre la justice, attendre la crainte. Na amour. Pourquoi? Parce que, et c'est comment maki que il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. C'est que pour nous, Zali et Lembo, nous faut tous à la prudence.
Mais nous avons 4 mois. Avec le corona, avec le tremblement, on a éruption volcanique au Salama. C'est toujours incroyable. Oui, tu dois comprendre que Pharaon n'a pas tout naïe. Ataba moni Moïse a sali ba miracle nengenin. C'est toujours incroyable. On dit que bakoya tina mer rouge. On a peuple moko boye a traversé de l'autre côté. Bango baza aurait pas quoi ata bon nzambe limbisa biso to moni bina loboko no rien. Ba mona bena na misu na bango peuple de Diaz koti penza na mer rouge pe atena ngambo. Tina niveau wana batel ka ben crédit bango be babi bakota kaka. Oh place wana ben crédit bakota kate. Tant que nous kota c'est un jugement parce que lipa oyo Pierre alia yango beka lipa oyo Judas alia mais pour na Judas c'est bomaye mais pour na Pierre et memele sali mbula kaka moko oyo beta Noé abika mais bato na ki libanda arche bakufa ozolandelo ko wala c'est que pour na kotalisa ke makambo nyoso salama oh tremblement de terre salama tout ça. Mais tu vas sortir la incrédule. Et ça m'a quand même bandit les lotés. Na Égypte peut salamaki. Maïe comme makila, parce qu'elle est incrédule. Mon lili est koti, parce qu'elle est incrédule. Basili, parce qu'elle est incrédule. Banana bango nyoso liboso ba kufina ba nyama nyoso liboso incrédule. Mais on a bien en Bible la Bible. Quand ce sont des bateaux les caca mais les esprits restent. Pourquoi la soba bongo? Écriture de tout autant c'est clair. Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Biso ba oya nzambe. Pour la biso ezali un enseignement. C'est un signe majeur. Tout se préparer qu'à la mingité départ réseau salama. Oh papa, tu es bon. Tout se préparer qu'à la mingité départ. Départ tout qui. Oh, il y a pas biso dans la voyage. Voyage ni non. Yoza mosantu, yoza païen boza mosantu. Toza na ba visa te, toza na ba passeport te, voyage. Yoza païen toza mosantu. Naza croyant. Quoi na Christ? Oui. Donc yo baraté biso nde toya boy, toza ne ba voyager. Oh, ya solo. Toza lokola Israël na carte d'Égypte. Oh na mboka na biso te. Oh, menga mkolongonga na se ko beta photo tika Égypte, tozonga kana. Biso pe awa na mokili oyo. Na mokili ya Macron, na mokili ya nani ya ba nani ba Bill Gates mokili oyo. Biso toza ba paya. Ba kolo mokili bazali, eza na tango biso tokotika awa kana na biso c'est le ciel. Oh. C'est que tokomi kokoma na ba dernier jour ya revendre en Égypte, ya revendre dans monde. Yango okomona makambo parce que na Égypte be salama ibongo. Tango ba fleurer komi ko betama et comme il betama bani ko betama ezaki déjà bilembo ke bana Israël kalate bazo bima ndenge mongo pe biso tant komi ko mona okuna mabele lingani na Goma kuna volcan elingani koto coronavirus biso na ngambo na biso ba hébreu po biso ovanda na Gozen biso za ba hébreu biso to komo te ba ke biloko yo kalate moi ça zobota parce que ezali douleur d'enfantement o mokila zo vivre. Oh, ya solo. Kalaté départ. Mais si goyo, et là on a zolo baké, biso za enseignement. Donc ceux qui osent qui dit bah c'est qu'on a hébreu. Ceux qui osent hébreu, on comprendre que oh Nicolas Souka. Vous allez comprendre. Vous avez déjà Nicolas Souka. Il faut to milengela, tolia moi na pâté à la hâte. Sandal na biso na makolo. To simbi bâton, ceinture to kangi. Tozolia na matiti ya bololo na ndaku tozolia mbangu tozela départ na pain sale 20 biso tozela go tokei kuna ba égyptien bazolela likolo neti biso biso zona sengo biso tozolia mwana pate na kati ya ndaku. Ah papa tika ko pesa bato mosusu susi oyo bazana ba science bazo batama kuna tout ça bazote ande bato ya science babongola mitema
Il faut pas bon la mitema ba po bango pe ba ke na départ na yo. Net na ti ko mona vidéo moko mwasi moko to bala mwasi. Ba bengi pe ba invité. Corona na no ezali. Volcan la Goma. Yo zuso bakisi susu yo mwasi obali su mwasi. Mais papa Belo ya komi trop na ba église ba pédé na ba lesbienne. Obali su mwasi. Bango na siko na so benga bango bazali bato pharaon. Ba otila ka ba incrédule. Na Égypte ka. Na bango départ na biso bango main rouge. Ekomela bango. Donc biso mon makambo to zo salamo. Biso za biso na ndako. Tolia na biso mwana pate. Mwana pate ni tozolia. Mwana pate akufi. Makila neza na lento biso tolia ye. Sikoyo Jean-Baptiste alobi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est que agneau akufi la biso akobisko bilei pona biso. C'est que c'est Jésus la parole au tozolia. Sikoyo Yesu wana akozala roti au fait mais tokolia ina matiti ya bololo. Yango évangile et ça la carre l'ingité hein son monde déjà bazote aura OK poto hein o ezabisika na yote il faut pas moi te biso ozolia Jésus ozolia epena matiti ya bololo c'est-à-dire yezo ngazaka gouer mo ngazaka bololo c'est qu'il faut participer na souffrance ya Christ fouiller l'impudicité soko za célibataire ko simba moi cité ndimo souffrir wana ozolia matiti ya bololo mais soko za olingi osambelaka neti yonde oza la petite chérie na yo ozomona donc olingi basimba ngote te wana pasteur abeti faux okimisa bandimi soki olobi maman bon parce que ba jeune ebele bakoma kaka ba biloko ya modèle wana bakima bon aza mutali boso Jésus Christ a dit pour hériter la vie éternelle, il faut manger ma chair et boire du sang. Batu bakima babi cette parole et dire. Non non, supporter ango. Batu bakima koute belé. Groupe ba Pierre batikala. Abandé liso abi bongo bino nin. Nde bango ba comprendre babi que yo oza maloba ya bon mo to kende so pa nani. Ceux qui mutazo comprendre que évangile les évangiles a sali. Asa sika okende te. Est-ce que okende kuna délige arche yango yo kota arche te tikala na yo mela ba masanga yo za mobali zo bala mobali parce que bazomona kwa makamongo bandi lelo te banda kala soko za famille loti te obika te esengo ya kokutana na révérend pasteur Emmanuel Tumba biso bana nzambe to sepela déjà parce que soki nzamba peska position ba obika non to kitana biso soki no apito non biso tozaka na banda kuna biso mbala moko tokei na lola e papa place oyo Jésus Christ alobaki na okende kobongisela bino esika oyo nzale kozala te problème kozala te donc esengo na esengo papa lelo tokomo mona soki tozongi muke na acte chapitre 2 verset 1 à 3 ba miracle wana banda ko salema soki batu baye par exemple na église ndenge toza na église boy mutu aye aza na problème bena boy soki aye boy akoti na église asambeli problème esili mais lelo tokomo mona ngo ba église e commandé ba place nde ya bazango ba place moko ya ba escroc ba komo sangana tout ça donc prière vraiment ezali sous te ya ba miracle est-ce que ezana mutu ata prophète ata pasteur oyo azana capacité wana ya kosambela lelo pona mutu ndenge Jean tozotala na acte Jean ndenge ba telemisaki koka wana o azabanda ko vanda na porte ya temple est-ce que biloko wana izana mutu moko akozala na force wana capacité wana o ya kosala ba miracle wana lisusu ah toza wapi toza na kati ya église tango yo yaki okutaki nini nakutaki prière ezotoka okutaki ba beta nzangwa te nakuti ba beta nzangwa te okutaki prière parce que ba église komi place ba réunion est-ce que bato okutaka ba yeba ke yo ya bayebaki te soki eza bato babeta banzango bazali wana bango ya baeglise ezali baeglise nekeseni omoni makambo tanga na acte wana awa esalamaka solo soko olingi tikala ti pokwa omona ndenge yosalama na miso na yo miracle authentique eza moto mosusu kamokine esimbaka ye eza moto mosusu esimbaka te eza moto mosusu métro esimbaka ye te mutu muso esimbaka ye ndenge moko pe vaccin
Et ça, bato mususu, effet secondaire et kozala. Et ça peut mususu et kosimbaye. Et ça n'est dans cadre wana. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. D'ailleurs, la chair et le sang et hériter le royaume té. Balandi na biso tolingi tokoma vraiment na suka na moni ba komo signalinga et pas dignola azo signalinga déjà ngonga ezangonga pasteur Emmanuel Tumba tomoni lelo mwana mboka Jano Kashala asali likanisi moko ya bien kosala ONG 7 et kosala na ONG pona kosunga bana oyo babotami na anomalie ou soit koloba na moko seke non souvent l'enfance en difficulté likanisi wana moni ngo ndengeni. Et la religion pire, c'est biblique, Jacques Azolobiango. Et la religion pire, quoi, assister ba veuve, ba orphelin. Et la religion pire, Nzamba Pambolaye, Nzamba Baxelaye na Bozuinaye. Et si Kazali, évangéliste Jano Kashala, Nzambe Aïban Pambolaye. D'ailleurs, Azo Soukara Kunate, même Bisso Awa, bientôt là, Tozo Bakiti, toujours Bakiti, où il y a sali don dans l'église, nous avons pas mbola, il y a des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est biblique. À Kenderiboso, nous avons assisté à orphelin, à veuve, puis na banao bazana ba handicap, na nzoto na bango. Handicap physique, non surtout alors, Seigneur, c'est les grâces, c'est sa religion pire à continuer. Nous avons à les grâces. Ok, bandeko avant to silisa na musali nankolo parce que alobaki musali nankolo alobaki ya kosala prière moko pona bandeko na biso badana Goma toko telemana révérend pasteur pour to silisa émission na biso. Donc na pesi mbote na les amis de Simon Boulé bazolanda ngai depuis quelque part. Sonia la poule que depuis Afrique du Sud. Donc na pesi bino bambote papa malobe eza epanayo pour la prière ya bande ko na biso baza na Goma kuna donc. OK, pour la bande ko ya Goma na lobi na bango boye. Na yebi toujours partager douleur d'abord na bango. Ndenge toujours mona na ba image, ça fait mal. Cette image lelo na moni mwana moko ça qui abandonné ça les os ça la passe. Banda ko zo bukana batu ba perdre banda ko ba perdre ba bien. Bamusu babungisi même misala na bango ezo sala passe mais seulement ba oya nzambe soki likame komeli yote mais qu'un peu ko capitaliser makambo ngo na sens évangile ezo sala passe mais ça biloko ezaki déjà prédit na Bible continuer ko se sanctifier continuer ko banga nzambe eza bilembo bino peut-être boza instrument o wapilisa ko ya nzambe ekokisami. Mais pour na ba oyo bazo souffrir, tozo partager na bango douleur wana. Toza batu, toza pe ba na nzambe, ndenge bango bazo souffrir, biso pe tant ezo komela biso, ezo sala biso passe. Yango toza eloko mususu tokoloba te, soki tokolobaka pa nzambe, oyo aza mokeli na bango, aza nzambe na bango, abatela bango, so eza na ndeko moko azokaki, pota wana meme na liwate. So les gens qui ont bukanaki, ko bukana na meme na liwate, Seigneur a sala bango grâce à battre la bango. Ba opé peut-être bazaki na ba émotion, bazaki ba choc na ba tension, comment na ndenge ba biloko na salamaki, Seigneur a sala bango grâce à la soutien na bango. Nde message otoki ko tinda pa bandeko wana yangwana et toki ko zanga te, lokola mosala nzambe ko sambela pona bango. Donc to sambeli. Seigneur Jésus, il nous a mettre à temps et à circonstance. Et ça, les locaux qui échappé à contrôle na yo. Na circonstance, le Seigneur to kumisa yo, to tombola yo, yango to tomboli yo na makambo ya Goma. Maintenant to senga ozwa contrôle ya makambo nyonso. Jésus kino sikoyo tozo mona ndeni mabele zo lingana. Ezo détruire bandako wa batu. Salela bandeko grâce. Batela bango. Oya koki ko calmer situation ezaka yo. Yo kena bana no Goma mawa. Kitisa kanda na yo. Mabele oyo evanda kimia
mboka oyo to province oyo ya Nord Kivu ezwa susu kimia na kombo na Yesu Kristo bao babukanaki bao bazoki Seigneur sela bango grâce bapota wana ekauka kobukana wana Nzambe ezwa solution pe bazala guéri au nom de Jésus-Christ. Nzambe a restauration bao babungisi misala ndenge ozotia déjà kimia na mboka wana ba récupérer misala na bango ozongisela bango nyonso ba perdre na kombo na Yesu Kristo. Misala pe ya satana likolo ya bandeko oyo na renverser yango pe na repousser yango mosika au nom de Christ Jésus. Loboko na yo ya mobali ya nguya e bakobatela bana nyonso ya Goma na kombo na Yesu Kristo tosambeli pe tolobi amen. Amen. Balandi na biso tokomi na suka ya émission na biso na sengi bino bo s'abonner massivement bo partager ba émission na biso donc et que ça là vraiment biso bien pour na bateau bazana ba aide pour na bana oyo tozo encadré na ONG 7 donc numéro na biso eza plus 16 13 790 70 87 plus 16 13 790 70 87 donc papa ozana bato ya kopesa mbote bana nzambe bazolanda yo liloba suka mpona bango to ndenge nini te nzambe apambola bango kaka. Ok, donc nayebi ke toza édifié na maloba oyo euti kobima na mosali na nkolo awa donc place nyonso tu bozali balecteur ya bible naza na posa ya baréaction na bino naza na posa ya bacritique na bino na posa ya baencouragement na bino donc tokutani mbala oyo ekoya nayebi ke ngai na mosali na nkolo papa Manuel tumba tokozala na ye lisusu donc semaine tozobanda na kotikeli tante parce que nazo sentir makambo moko ya bien eza awa ceux qui ont posa au monde elongi nzambe il faut olandaka mate ya révérend pasteur Ntumba oyo aza responsable ya église ensemble de saints mbote na bino lisusu tokutani. Chaîne YouTube ONG 7 babi ONG 7 chaîne Yassika ONG 7 TV ONG 7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle, idée professionnelle. Chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi. Balobi, ah, on est place ma